tourne. Action. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Les News des Stars dans la chaîne Abino la Voix du Peuple. Nous tous, nous le savons que les lots, les Congolais, ils excellent dans le domaine du cinéma et les talents, c'est chaque année, les talents bimaka et puis tous ont découvert et puis tous ont apprécié. Et depuis, je pense, toujours qu'il y a déjà 2 ans et les artistes comédiennes Moro Bima, dans le style Naïmoro Boye à s'imposer. Et aujourd'hui, à comment chouchou à Batubele, elle s'appelle Aïda. Batubele, en tout cas, bazan a raté, bazapara été, tu sais, bamoni, à niveau de la télévision, mini pour la stress. Et nous tous, autour de la niveau des réseaux sociaux, n'engé, azabongo, frappé, na établi, publié. Ma partie intime naie où il s'engage qui pénètre battement mon ango et selon Makambo qui il y a tant de choses, c'est comme si il se mimait que Aïda victime, il y a chantage, il y a Nekomo Boye au bassin et pas pour il y a un sur pour tous les détails sur Aïda. Bonjour. Bien. Ce que vous êtes timide, autant la lancer, mais c'est pas dire action qui est là. Et là, on retrouve Aïda. Bonne bien. Ça va. Bon boulot. Kitoko. Toujours malgré le confinement, mais dans mon boulot. Là, on a j'ai aimé Nathalie qui a ça va et Aïda to que les mamans parce que déjà aux autres sont représentés déjà où tu as eu le temps de la carrière nayo mais le lot par rapport à dossier nayo autonomie na niveau des réseaux sociaux ba pilier et na niveau Instagram partout et toucher bateau alors plutôt on nous dit que c'est une histoire il y a ça là c'est oui, merci beaucoup. Et Bolim Sina, nous avons fait un gagnant surtout Balinga Aïda, Baobamona qui photo et puis vraiment pas si mini. Et on a une salle émission, on éclaircir les Camerounais. Le monsieur il s'appelle Francis Chako. Par rapport à yo. Oui, Azaki copain. On est trop bon, sur la Kina. Voilà. Et tant on a tout ça déjà une année et quelques. Depuis tu bannir relation et tout. Une année et quelques. À Londres. Ok. À Londres. Tant on a banni qui carrière dans les bandeli. Et tout a commis une fois. Oh non, on a séparé l'ando joakae et on a séparé nayo. Des alaka tu banni relation. Après yo ibsanga Aïda. Moi na nengozo kende tout faux à la na compte mon boy tout batu banda pe batala comme Instagram déjà bongo et ça ka bien faut vraiment par rapport à visibilité na yo quoi bon na ça ma cité vraiment l'informatique na ba vraiment té le quoi na ça la confiance n'est pas parce que ça mouton na no vivre na ye na dima ki na bi OK to ko fond la compte si ko compte ya fond la kinga Instagram na compte ya page à Facebook a fond la ki on a compte na ye mo ka salelaka ezaki na compte ya sele ngati apesa nga ba mot de passe pe nazwaki ba mot de passe wanda ba mot de passe apesa nga ezaki ya yemoko o abando sele na ba compte na ye wana apostara pe ba vidéo tout ozo kende apostara ngo na volonté na yo oui wana ntango tozana ensemble apostara na ye pe tout siko ena comme mona ba moment mo boy comment ki wana ceux qui aiment subo discuter bon tout ça mon stand on va les arrêter chaque jour wando za dans le bon non so bo swani a bloqué yo a bloqué on a ba page aime ça bloquer Instagram mais ni Facebook abane ko bloquer je la bloqué on Instagram na ye pour monété non Instagram wana ngala yebe ke zenga eza page na nga selenga tandis que ya sala ki on a compte na ye na compte ya ndeko sala banda na nani na page wana mais moi je pensais que ça page na nga wa selenga comme ils sont mon compte Instagram ça bloqué moi ça bongo point ya bi que non yo zoyeba ko tia ba vidéo te ngamoko nazo sala nazo kotiela yo ba vidéo OK problème ezate toujours un moto bongisi un moto bebani azaki pe mobulu ngani naza boye bulu aza ba sebele
Nous en a guichet 16 ans à Londres et puis si so lingi muto oyeba kati za bilo musupe boso tila muto tuna muto comprendre que non muto ndenge okenda nga mabeza mais azali marié te Francis aza marié te ngata on a linga ki tant ndito zaki bongo na tika oyoka te kendo ba sanga kete mobale olingi wana aza marié non ozaki pe na contact na famille na si Solana grande sœur na Vanessa ya zapa na grande sœur ne peut pas oui maman biso pe ayebi Francis maman se pas Solana Francis donc il relation montée que on a sur libanda parce que ngana no nazana mo buluti nga mi bale belebele nazana ngoti maso na lingi mutu na vanda nanga donc aida na poto azana ata mbali monté ko lo ba su que non rappela publier to ni non azati même na gisha ça on oui ba bien so ba yebi ta ba comédien musu ba yebi après yo ça la peur je me soucie na vandi ka abona moni asali chaîne à YouTube. On a déjà tokomi ko beba na déjà toboya ni vraiment toza soutenir na bi bon parce que ndaso bloquer nga bongo na lingité. Mutem su azan posa msu na sala na ke na mariage na yo bia ilo msu na boyi ba scandale na kokanga nga za mto ba stress na kokanga bilo msuti. Na bi OK le ko ezo simbate yemo mutese ngabi Gladys le ko ezo simbate toka bwana. Ngana babone bakomi tellement be na ba page tukoko ko kabona kaka boete donc il na ba raisonner non ba raison vraiment ça ba raison moko ça on peut là on a ko ba boete quoi ça va bazuwa monde zalaka non ça mo te bazuwa kande zalaka botoso to bande su ko yoka na te yango mon na ba kina jeki bon to kabwana yemo babi c'est boto kabona le quoi relation so simbate mais to travailler to zonga pe ko travailler mais le quoi dans le domaine de business oui mais ezo simbape endo simbape kate e bande ko simbate et ni na baki no le quoi ezo simbate na minute vraiment bisonyo so tout kabwana mutu na mutu sa makamuna à remettre au Instagram na aboya ki abike no nga na sali mingi pona compte wana Instagram ngabi mais yo sali mingi na net parce que ba image ozo poster zangai nyo so sala ezanga pour fongola nga compte na mona to tshaka ba vidéo na wana na kati sa ba vidéo oyo tshaka ze longi nanga za ba œuvre nanga ou soit to pesi ngai compte nanga ou bien olongoli ba vidéo na yo nga la bandeli kokoti ba vidéo aboyi na bengi grande sœur na grande sœur oh non je parle avec lui tout to ko bongisa ayo zong c'est la nga compte nanga ya Facebook Instagram na tuni on a opé sur Instagram te na tiki na ke na sali compte mususu ya Instagram tant on a fait compte Instagram siko biloko nga nazo poster na compte na nga esika ya zo zwango azo tia na compte ya kala siko nga la bi mais ndo zo sala bongo ba fan ba comprendre compte vraiment ya ida eza oyo wapi ou soit to bloquer okuna otiki nga na sala na compte oyo nga esika na boyo ba keno yo bike o nini o sali ba effort mingi na compte wana kala yo nga na tiki na compte wana c'est nini longola ba biloko na ngeza na kati ou soit to sali na yo page na ona na baboni na ngozui ça problème te ezo simba kate est-ce qu'on a komi osala na sali live na lobi attention bo se désabonner na compte na nga esika na sali compte na nga esika yango oyo Aïda na compte ya nga kala plutôt bo s'abonner na compte na nga esika Aïda Gladys officiel tanga moni bongo ezai bon tanga moni bongo mba moko akomeli nga na Instagram yozo sakana ngai okomona nebisie namona ndeti ni yo tango zo sala bongo ozo mona teke yo no mzuchanga na nini na ba problème parce que ba fan bazo ba te page nini o Aïda za nango nga yozo kanga banango pourquoi eza yote eza ba nini ba œuvre d'esprit na yote eza musa na ngai muyo okanga manango pourquoi nzoka quand tu as déjà Instagram akoma kota ba pub donc parce que ba boni baza vraiment ebela comment kota ba pub donc et comment on peut s'ambongo Instagram e futara comment futa Instagram comment on futa so muda mona comment tu ba pub na kati c'est que akoma ozwa mbongo eta na moni bongo ngabi non papa nga oso travailler pour na yote nga za na famille na ba ndeko na ba leki en plus l'autre be banal bosso ça qui non YouTube ngati na monde aso bloquer ngabi non ou tu chaîne le roi ya YouTube et côté rambo ndeti nga izo na salika no annonce mon sali chaîne
bakona kokota baoya sikoyo ndoso ina ebande déjà babloku ya mike bacompte oyo bafacebook wa whatsapp ozobloke nga bo neti compte ya youtube na osango nako amonaki chaîne moko osala ya Aida TV soko officiel ngam nasalaki yango te eza ye mutu asalaki yango ye mutu asalaki yango nyonso nde ntango ngai nayebisa nga bino ngai naza boye naza bachaîne oyo natravaillaka moi je travaille na Belle-Vie TV neti nini na boye so na mposa osala eloko moko boye fo nasola na mama musine mama Belle-Vie moni naza bona mposa nasala eloko mama Mimi moni abona mposa nasala eloko eza mwana lokola nakoli so olingo obima ndaka bapara fo siyeli bapara okobimaka boye te na bimi na kei ndo naza mona libanda te lokola naboyaki compte ya youtube nde makambo nyonso sorti ekomi boye yokelaka bamama na yo boye nga bisi eza bamama na ngai mona nyonso te avasala likambo fa tuna mikolo nakosala eloko te bamisu basala basiti wana te esa mokuwa ozala na basponsor ozala na bato bakosoutenir yo nakosalaka eloko te mpo na sentiment mpo bato mosusu basala nde buto mandi kobendela wana après ayokomi amoni yo nakolakisa nga olakisa nga neti nini lobi na ntongo navandi kaka boye elobi nalamuki ba 7h namoni fan mo abenga Aida osali boye mpo anini ngabi nasali nini pourquoi publier photo na yo mabele mpo na compte donc azwi photo wana aposte yango na compte na ngai ya sika ta degré biso bakongole tolinganaka te na compte na ngai ya sika donc azwi photo eza kwa nga moko nde na publier na compte na ngai nde sikoyo naye obenga grande sœur na ye ngabi mama tala makambo Francis asali nga boye tout abi c'est vrai ça banda na ye bandeko na mobile jamais akosa bloka boye tout ndake kuna ki kolobela non Gladys azofinga ngai bato bazofinga na ba commentaire ngata na bi manager na ese batangi kombo na yo batangi kombo soki ezaki bongo fallait ko benga ngai te Aida nalingi na kombo na ngai te tout mais yo déjà ya ko publier ngai boye osali réputation na ngai ndeko no bo ranger ngabi eloko ranger ezate parce que photo ana ata longoli mais batu bazui image d'être batu na mitu en plus photo eza montage okoma wana donc ceux to comprendre Aida bien oza juste aussi bien chantage ya mobile oyo alingaki a exploiter yo na talent na yo et au comprendre ya momoni se retirer pour se retirer wana nde bouti et toyesko qu'on a dossier à photo parce que lelo bandeko mingi batala rayo na liso ya mwana na biso ndeko na biso leki na biso baza déranger peut-être au mona eloko mo bongo mais ça ba bloquer déjà na rolo ba komi nango comme déjà fréquent tous mona ngo trop mais na kana yo parce que oyoya moto yo aza déjà prêt ya publier peut-être à cause de la photo mususu ya grave que la auto monde mais tant yo lobi montage Aida et là on est les rassurer sur montage parce que sur totali la photo on a toujours mona chaînette oyo et ils en à côté là tu soutien à Pamba ils appellent ici quand ils appellent na côté mususu question de retour na wapi ils en montage ils allient oh là tu soutien to oyo ma belle za Pamba oh ils en ma belle za Pamba so botali na photo on a na soutien naza na tache de beauté mais so botel na kuna bomona ke naza na tâche te en plus aza makasi na informatique Francis aza makasi na informatique donc mabele wana eza yanga te ngaza mabele minene bongo te zanga mabele minene bongo te donc mabele ambo zomona vraiment ke eza minene en plus oya nga wana ozomona aza na tâche moko de beauté na kolo donc eza montage à salle oya olati soutien wana nde utindaki wana na tindelaki asa mbali na ngai nga pe na ba photo na ye nga naza ba photo Francis oui mais nakosala ngo te po azali mutu tozalaki na ye donc nakobebisa réputation na ye bongo te donc ya sali yango parce que aza na posa nga ayebani te donc aza na posa carrière na ngai echite et tout donc nga vraiment naza na posa ya opublier ba photo na te parce que naza nango mais na osenga ye soki vraiment aza na posa apublier nyonso kaka question de tout na ngwana à part sur le bio wana montage Aida aza sûr que ma photo mususu pe ezali o to romona lobi Français a publié so publié on a lobi te a publié ka nyonso mala moko parce que neto wana eza montage eza ngati eza montage mais eza ba photo bo se changer na tant que moi ça asa mbali na ngai te papa et comme rappelle so mbali la yo eza na ngo
nga za photo na ye pas za photo na nga mais ba photo moi mitaka lo bia ba nini aza ngoti so mona atie lo mombe loba eza ba photo na ye misusu bia monter sunda zo monter kaka mais pour lo ba ke ba photo mombe ya mabetu vraiment na za kadoué na biloko wana te oui et message nous allons ngo pona parce que aux ana public na yo na raïdo ba raïda message nous ba ba ni ba image wana. Oui, message ezaka que merci beaucoup na ba fay na nga nyoso balinga Aïda et nazwa ki bapel nazwa ki vraiment batu mingi ba komela kinga batu mingi ba Aïda vraiment ezayo tozondi maté misu vraiment tisiko bandimité mais ezanga te mutu na publier photo wana zapenzo to nangate ezaka ka bato mokili nde bazaka ta mutu azomata vraiment makambo ya kebele. Et là, on sait que bolimbi si vraiment ma essaie sopani donc vraiment ba fan nyo surtout balinga Aïda ba o ba sepela kité na image wana vraiment bolimbi sanga ya mingi to ko ça l'effort vraiment ils ont suscité merci beaucoup. Espérance ni yo par rapport à la relation ya banda ya Moza na Kishasa mobala za libanda et par rapport à Likambo parce que je pense que ça mobala liboso lingi na poto. Bando bandi makamna yo et espérance badu so sola ba mais muto pena badu so bayeba kizai badu so sola ba non ko sola te ke ona za mibali mile non na za ba connaissance na sola na ba mais muto vraiment ngamu te mala na ebi ke na zaki na eza na muto na oto na batu nyoso ba ona batu so bayeba oza pona 4 mibali mais na muto mutiaka batu bayebi France batu bayebi France te yo yebi nani ça dit yo voilà, Babi Francis, mais espérance nini Aïda Zui parce que lelo et comme le roi moi si j'ai mon boy il y a ba célébrité à Congo au bazar à Kinshasa la relation à Bangona bat bazar libanda et comme moi si j'ai d'actualité trop personnellement Aïda espérance nini attiré par rapport à la situation économique oui et belé Zui Maël est vraiment pour encourager to décourager bato yo bazana Kinshasa odingana ba na bino bana basi ngana mibalo bazana poto on s'appelle même si bazana poto wana balingani pe la ba film suna bazana Kinshasa ah mais et comme la bango te zo monde zaka yo mwasi pardon pour na yo interpréter ba acte bon ezani maturité mobile ou comment personnellement c'est chiant. C'est chiant. Bon, ça nakolo bande mutu na mutu azana ndenge nae moni la makambu musupe mwana mubala tindela ye mususu intimité na ya bomba pe mususu ataba boyani pe asala ngote na mususu pe pour ka bebe sa réputation no ako sala ngakolo bateke no so za mbali no mona kini ou bien za mosi mona poto bokabwana ponga basalinga we non ezaka que oye kombelinga ipesa pe batu sous leçon. Voilà, par où on a olinga font la caméra par rapport à toutes les interventions à Marina. Pour reprendre sa Marina micro. Marina, bonjour. Bonjour Vincent. Voilà, Toya parce que Aïda a victime ya bablo rotobenga ba sex tap. C'est-à-dire ba publier mabele na ye de tout le bana lingala. C'est une explication na ye à l'objet que mobile na yo bazaki na ye mukaza à la base nango personnellement pour na yo est-ce que ebi d'abord mobile yango et puis impression les amis par rapport à la situation. Bon, il y a le bosso dans le baquet, quoi, bah mobile en on a bien été menali solo na yoka pour azamutu bazala kinaye et que mutu nyonso ayeba ki relation ya na garçon et que t'as bien minka le manager. Donc c'est un peu ça. Et puis impression dans que Naza vraiment déçu parce que moi je dirais que là ça s'appelle à lâcheté. Parce que un vrai homme affrontera les Likambo. Peu importe les Kambozans, on a moi, si peu importe Nandenge Bozo Kabanela, peu importe Nino Bokutenango, un homme affronte. Mobile affrontera les Likambo. Parce que on les a l'acheté, tu as fait ça. Et puis non, c'est mon saliango, ils ont d'abord payé. Oui, Azaki moi ce n'est pas Zalaki, ils ont ranango. Pays Bob, yo peut me comme trop senga. Il y a une photo à Tindi. Ce qu'on se boboani, pourquoi faire ça? Là, c'est une blague de mauvais goût. Eza kitoko atam qui était papa Vincent eza vraiment bien été quoi que stressé moi na carrière né azo propulser yo le moka pour aux autres bon pour la déstabiliser ou bien pour nous kabatu ba ina ou bien intérêt nini asali on intérêt nini na but nini film aye sukuto esila et le nesi la raté
nzambe kuta ba ke no ba tumbe ba tamanzela mo so simple sana ni bakabonaka bozalaki ensemble et simbite boyokani te bokabona bino na kimia nyonso ba noluko sa moi ba chantage à modèle wana. En tout cas Francis est vraiment triste à te voir comme ça. Tu donnes l'air vraiment aux un garçon très instruit, très intello, mais la makambo seul en tout cas c'est vraiment décevant. Voilà, merci beaucoup Aïda. On peut pas poser une question mingité, mais on a tout dans la question moro déjà photo ngo izara jusque là dans Instagram noto ilongwe. Alongo la yemoko. Yemo mtachaki yemo pe mtalongoli. Oh là là. Yemo mtalongoli. Oebseni, to sisi na biso oebseni. Il aura ébsé zaté, tiga agneau c'est pas nzambe. Mais quand même réaction à yo, réaction famille ça nini par rapport. Oui, maman vraiment a siliki mingi parce que ayebinga na biloko oté, ayebinga na makambo oté et ça lié pas si soleil kuna maman belle fille azo silika et tout. Abi kuso na zana numéro nene ngana benga ina lobela. Donc ils a pas si tout na banzete te toza batu maman moto linga que moi na e azala salut bon et c'est pas ni tout. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que je n'ai pas de conclusions à tirer. Ça c'est le propos d'Aïda qui nous explique à combien Aza à subir chantage dans Ngambo ya Mbali globani de la monde à YouTube. Donc Nicolas Mon à YouTube donc yo boy là vous font la chaîne Bolongwe Baby donc voilà mais ça va à propos Aïda Lobby nous tous nous sommes des humains tout homme est faillible je pense que même Nzambe na likolo so to a continuer à prendre la chose à pouvoir tenir compte ça m'a soumu na bisoté sinon moto moi na raté ma liboso pa na yazati donc Nzambe na likolo libisa na biso je pense que oyeleki to bosanango total rara Aïda o to yebi wala te la biso manette sa baloli a tie chapeau na muto abi c'est chiant ou c'est sarabiso c'est ce qui peut rester dans nos têtes au lieu ya biloko yo et puis ma belle on peut bien sur boti na wa ezana on peut sur normal pour moi ça boti libéré ne bimala on partout pas mais ça moi na donc mais sinon si on geza bongo to ça frère na biso Francis nega Marina Lobby quoi simer et puis moi maturité ça la bien. Et ça va propos naïe, on n'affirme rien. Merci na parole de ça au caméraman assuré pour la prise de vie et puis merci la bande de Gounion sur vos 8 ans retard l'émission Oyo tout le monde année prochainement la différence sur la mission. Bye. Salanayo liboma pona boyo baby ote ngai zambele kelingai boyo nde ya na ngai oyo kila pebiso bapula mawanzambe elikia senayo motema pona biso yebi biso malamu naliki ete okotikaka te bana na yo kosala na yo liboma pona boyo bayebi yo te anga nzambe lekeli ngai boyo nde yaya na ngai oyokela mpe biso bakolama nzambe elikase na yo motema mpona biso yebi biso malamu naliki ete okotikaka te bana na yo. C'est pour nous un père et nous sommes à toi tous des fils bien-aimés. À jamais nous t'appartenons. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Atape biso borfelin totalela seyo Yesu atabano ya bashege pasi nde etindi bango babima balabala pasi na biso yo yebi osananga na motemo ya ngai yawe sunga ngai atape biso borfelin Et pour la bine on a compte Asbel IESD
tozalaki awa na fois passé na mama Charlie to na moment oyo boyebi nini ezoleka na mokili boyebi nini ezoleka na mokili nayebi nini coronavirus eza nini coronavirus eza malade oyo ezoboma ezoya mingi na kosimbasimba na mopepe moto akosoli na matanga wana etangi esika moko osimbi ozwi yango alors ezoboma na lolenge ezoboma gouvernement na biso bakanisaki tozala ya kobombama po permettre mopepe wana esala nini eleka lokola ninga epermettre pepe wana eleka po tozala ya kobombama c'est-à-dire misala eza mpenza te bato bakendaka koluka bazokende suti bavandi na bandako mpo mopepe wana eleka na yango papa docteur esole na mama Charlie bakanisaki ke bino mpe baorphelin moza na droit mpe ya kolia bandeko mingi baya kotala bino lelo bazwami ya kokangama baza na moyen te ya koya lisusu mingi soki kutu bato baza na baboti bazomona pasi ya molimo bongo bino baorphelin na yango batindaki biso na papa trésor elongo na molongani na ye to ya kotikela bino ya mokie oyo emonani po permettre bino bozanga ya kolia te bokusangela te pendant quelques jours na yango biso koyekaka lokola barepresentant mpona kotikela bino biloko oyo aspect IESD simoki bino yango nakotika trésor soki aza na maloba wana moto awa basaka ako tomibatela likambo ya kangola te soki okosoli likambo ya tata liboko nde moto na liboko te oyoki tenga zoto profite to remercier papa mama Charlie na mama Nina Esole eza mpe na bapartenaire mpe ya motema malamu soki bazocontribue na fondation oyo soki batiango makaka na bango po basingaka bino eza malamu mpe malamu te tobetela ba maboko na yango coronavirus ezoya mpe na maboko osali te bayebi na biso ntango nyonso esengeli tosokola bamaboko mama na biso akolakisa biso ndenge esengeli tosalaka mpo tosokola maboko yango bomoni toyeli bino kantine oyo mpona bosokola maboko moni ofongoli na papier kosimba ofongoli na papier maye bando bima obandi onde na sali nzongo fonte awa fonte na bakatikati fonte na mipanzi fonte ezwi utie ozosokola maboko ntango mosusu na banzaka osali sokoli boye bangi robine ozwi papier na yo ekomisi bien maboko ekomisi bien omoni mama Suzy alakisi biso omoni bokangi ntango nyonso fo kosokolaka maboko na yango siko papa trésor akosala remise officielle papa koya akosala remise bamona ndenge biloko ezopesama sombolaka te eza mwa yaka besi maboko tosokola maboko totokona 5 personnes oyo bakosobala biso ndenge tosokola ya maboko nani akobana yo kati Ma Bible dit, tu es le chemin, très bien, tu es la vie, tu es la vérité. ozwi savon te kosimba lisusu te yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te nakolanda kaka nzela na yo yesu. très bien kopesa misapi voilà alikata papier mpona kofisa mai te bobelisa nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo kopesi combien sur 10 la vie la vérité
bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa elebongo kasi olobi na ngai na bongo naye kososola ete yo tozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobekisa Alléluia. Oui, na moment oyo en tout cas ezali esengo mpona assistance oyo puisque bana bayekoli ndenge ya kosokola maboko alors ekotikala momeseno. Alors initiative oyo ezali très louable puisque na moment oyo virus oyo azosala aza koterase mboka ezali esengo na ndambo ya biloko ya kolia yeye na mikolo oyo tokozala tovandi na ndako na toka tosepeli mingi. Je remercie la fondation Label ndenge bakanisi biso na ntango parce que na ntango mpona direction tomoni vraiment bapartenaire te mais bakanisi biso ayeli biso biloko mpo bacrise mpe ekoteli ya biso mpo na biloko mais tomoni biloko ayeli biso na l'argent na sango likide ndenge tokokosela maboko antuka nzambe apambola fondation Albert na papa Isole na mama Charlie nzambe apambola bango vraiment apesa bango lisu makasi parce que so nzambe apamboli bango bozanga soki koya na kati esika po nzambe abenie motu nyonso akontribue mpo na biso nzambe akanisa ye abakisele. En tout cas, merci na initiative pour l'éducation, la science et le développement pour na acte oyo bakaniseli bana oyo bakufela baboti. C'est vrai kokufela baboti ezaka likambo esengo te, soki okufeli baboti ozangi affection, ozangi ebele ozangi protection, mais quand même bandeko bandima kozwa bana wana bapesa bango affection basala bango bolamu balesa bango eza likambo moko ya kosakana nango te. Mama Charlie na docteur Esole ainsi que bapartenaire nyonso basangani bamoni ete bakanisa bano bakufela baboti na moment ya confinement. Nzambe vraiment apambola bango nasengi na bandeko nyonso oyo ya bonne foi adhérer na ISD mpona kosoutenir bana baorphelin kaka awa te baplace eza ebele fo tokoma bana baplace eza ebele ezosenga yango ebele te. Yo ozalaka na souci ya kosunga baorphelin, ozalaka na souci ya kosalisa bato me makoki ezangi yaka kose joindre na biso awa ne fils que $1 kaka €1 par mois, €1 par mois otie €1 na yo ekosala ete soki oya tie yo kuna tie tokomi nango mo ebele esala ete tosombi biloko toye kotika ndeti lelo bomoni kaka ba €1 na bino bozotia yango oyo ekosunga bana bakufela baboti bano batiki basundola bango nzambe akokanisela bino. Donc tant bano bazolia bazoba nzambe apambola source de provenance ezolanda motu nyonso atiaki €1 na ye
mais yango vraiment to bo se joindre na biso bokomona ke nzamba kotia loboko na nzamba kopambola bino. Encore une fois mbote merci beaucoup na docteur Esole na maman Charlie ainsi que ba partenaire nyonso ya ISD pour le moment. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi